Bandeko na nga napesi bino lisusu mbote ngai ka Mama Deline. Journal lelo penda nasalika ba video ya makambo oyo ezoya. Nzamba mona biso Saint-Esprit azala na biso. Bandeko na nga makambo oyo ekomama na Bible eza makambo ya solo oyo ekosalama. Atako lolenge oyo ekomamela na Bible ate kosalamela lolenge wana te, me toyeba ke oyo ekomama na Bible eza vrai, ekosalama bongo na façon nyonso oyo ekosalama. To comprendre ke makambo oyo yango yo balobaki. Yango yo Bible elobi na biso na Apocalypse 13:17. Apocalypse 13:17 avant na tiela bino prophétie oyo ya prophète oyo to partager mamba mindele avant na tiela bino to tangango pe nazokende kotiela bino ka sikoyo. Balobi Apocalypse 13:17 elobi na biso 13:17 elobi na biso boyi to tangango awa na lingala. Ata moto moko te akokaki kosomba to kotekisa eloko soki azangi elembo yango to kombo na ya nyama to pe talo oyo ekomami na kombo na yango. Donc mutu moko te oyo akoki kosomba to koteka soki azwi kashe wana te bandeko na nga. Yango ezokende oyebi lo mosusu bayebi ke totangaka yango deja toza na connaissance nango po balobaka eyaka kozwa. Bamosusu balobaka ke normalement faut ezala volontairement oke yo moko ndimi. Non, na moment oyo nga Nzambe ayebisanga kobanda tozali na 2020 aloba na nga deja bazo 2020 oui 20 abi deja bazo pesa bato bakashe wana lobaki na nga na beglise ebele obokendaka bazo beta deja bato bakashe wana na mbunzu bazo beta yango spirituellement. Nazoyebisa bino bandeko eza na bato mosusu na moment oyo si deja bazwi deja bakashe, si deja bazwi deja bakasha monguna bazwi yango spirituellement. Les choses yango déjà spirituellement, physiquement okozwa yango pona nini okozwa physiquement pona tana le Nzamba banda ko protéger bana na ye le Nzamba ndo salama mpona bana ne yo déjà Nzamba yebiso yote okosentir ona mambo ebele ke yote nga na yebisaki bino bazo luka kosumukisaka nga na bandoto na lotaki naloba mwa moke pola na kotia video ne ezala te ke to copier video na ye mobimba bandeko ezaka ba système ya YouTube tozo comprendre mwa ndambo poso na tie kaka boisa lokwa to copier video wana il faut naloba mwa ndambo après na kotiela bino ozomona. Donc eza makamoko sere na molimo bazosala ngo bato nga na lota na yebisaki bino miko utoleka na partager na bino bazoluka kosumukisa anga na bandoto yango to bondelaka makasi Nzamba sunga biso to koya na mitamba monguna te mikolo eleki bazopesa nga ba bouton baolakisa nga ba bouton eza kitoko siko lenga na ozwa ba bouton na omwaki ba bouton tout nango ezaki na nini oyo ya Versace wana ezala lokwa ba carré boye lokwa boye ezaki na nini wana Versace oyo eza tout ya Versace wana eza ba 6 eza en réalité eza ba 6 mais ba bomba yango batongo lokwa mo ba carré mo mutu nyonso olanda yango ebi Versace ndenge ezalaka. Siko bouton wana ezaki na basigne wana ya Versace tout nango mais na katikati nango mutu ya Versace ezalaki te. Bazo pesa nga ba bouton ya kitoko ba bouton eza kitoko ba bouton totiaka na bilamba baloba na nga ba bouton oyo eza kitoko ngasko na otala ngabi ba bouton eza kitoko ba bien eza kitoko do loba kaka eza kitoko loba te eza kitoko loba eza kitoko ngazo tala onsko na kati na nga ezaki vraiment na ndoto ezaki ndoto na busa so ezaki ndoto to vision ezaki lokola ndoto bandoto yango ezoya ondire ndoto ondire vision ofukami ta mosusu ozosambela ta mosusu omona mbala moko ememi yo bandi komona makambo wana comprendre kute ndeni explication na opesela bino nango nyonso na bazoluka yo sumuka nyonso na bazoluka yo
osepela na eloko moko ya monguna bandeko na nga Versace eza ya monguna. Versace eza ya monguna yo olingi bilamba ba Versace eza mabe makasi. Biso tobwaka bilamba ebele tobwaka. Le nzambe révélé biso makambo wana mikolo ezoyeba bilamba tolata ke bando ko jouer rôle na spiritualité nazoyebisa bino bandeko nanga ebanda ko jouer rôle na spiritualité makasi nayebisa bino makambo ya bacode bar ndenge ebanda ko travailler nayebisa bino nayebi te so nazongela so video wana ya bacode bar wana ozomona dotoza mayele siku na ndoto na nga bazolakisa nga bouton bazopesa ngo mo bapesi nga bouton wana tala ngo eza kitoko bouton o eza kitoko parce que nazotala boye nazomona elongi ya Versace te mutu wana nazomona ngo te mutu wana eza démon mobimba mutu wana na mutu na ye ezalaka en réalité na mutu na ye ezalaka banyoka wa Versace wana ozomona siku na ndoto na nga baopia nga bouton wana na place ya mutu wana ezalaki vide mais tout autour nango ezotia etie basigne wana ndimba ya moko nga siko na bandi koloba na kati na nga siko na oloba mais où eza Versace mais na olobelo ote baba na nga ndima eza kitoko ba bouton ko sepia na so ma elamba te eza nango bongo so batie ba bouton ane ke bonga et comme ça mba moko elamba kitoko makasi bandeko nanga nga siko na otala na kati na oloba mais où eza ni na Versace mais muto a Versace ete mais ba coin oyo eza o batiaka na Versace ndimba mo baolakisanga mutu moko bato mibali bato misato baoya bouton kitoko ba bouton kitoko baotala nga bouton eza kitoko bandoto na nganga na komolata kolota ya baboye bandeko bozo ko imaginer lolenge ni bazoluka kosumukisa mutu tina bandoto biloko yo bwaka physiquement bangi balingisa yango na ndoto na yo c'est grave bandeko donc ngamuna oloba yango vida nga nzambe kaka sunganga asunga siko intérêt na bango nini nga na ndoto nalobaka eza kitoko po bazala na accès na vie na nga bazala na accès na vie na nga bakodétruire nga o baolinga kosala nga basala yango nga siko nazotala kana otala bazosepela nango eba bouton kitoko baotala nga deline ozomona te bouton eza kitoko ndima ke eza kitoko ndima nga mpe na otala yango ka me na kati na oloba me na libanda na otala yango ka nazoba me bato bazosepela na babouton bazoyeba te ke eza babouton Versace yabi te na oloba na kati me na monoko nalobaki te nde bazoto bouton bato bakomi ebele babouton kitoko babouton basimbisimbango bazoyaka pembe na ozomona mpenza ke donc moto nyonso azotala ka yo bouton kitoko omoni ke eza kitoko bouton o ndenge moko baosalisa nga baozwa moto elongi mabe batie ala po batala aza elongi mabe aza elongi mabe te aza elongi yo moko ozotala réellement aza elongi mabe soko okoloba nini na monoko na ona ndoto wana monga nalobi butika koloba na ye boye ko aza moto nzambe akela po ekatani balongi te ozomona do basalisanga bongo naloba buto wana eza kitoko bandeko na nga lelo kaka lelo susu na ndoto nini nake kolota lelo ndoto wana tokei na marché tokei na marché moko bo banda oteka biloko ya kitoko nde na marché wana bavalise tomoni bavalise bazoteka ezalaki ya couleur oni grise bavalise pardon ya grise ya couleur grise bazoteka ngo boyebika bavalise onga moke otovoyage nango otomatana nango na avion ototala 10 kilo wana yango wana sikoyo bazoteka yango ezali vraiment kitoko na mesure nango ezomona na moke me ekota biloko ebele na kati tozalaki 2 personnes tobi tosomba bavalise oyo nde tozwi valise échantillon nyonso ezalaki kaka couleur silva wana silva na anglais je crois ezali couleur grise nzambe na balangi ok bozoyeba yango kaka o bavalise wana otomata na na avion sikoyo le tozosomba yango na bandeko oyo tozalaki nango oyo tozalaki na bango tozosomba sikoyo valise wana na ndeko moko tozali 2 personnes na mwa mwasi moko tosombi valise mbamo bapesi biso oyo ezalaki na bachasse ezalaki na bachasse na kati ndeti ya carton mbamo biso tozwi mpe tokei le tokei moningo tozalaki ne afongoli yango ebimi nango valise ya silva wana ya silva je crois na anglais ya grise
ezanga dessin eloko te ndi mbala moko nga mpe nayebi ka oyo nga mpe seke eza ka wana nafongola boye wana si todeplace nafongola boye bandeko na nga namoni valise wana ezalaki na basisi basalongo kitoko moko osepela ezalaki mana basisi ozomona mpe ya basisi batie boye sisi na basisi me eza kitoko osepela nango ekotelema kutu te oyo wana silve wana ekotelema te mbole tofundeli ndeko na fongoli valise yango bandeko na nga bato ebele siko bazalaki wana le na fongoli valise bamo mutu nyonso valise kitoko valise osombi valise wapi valise kitoko boyeboye siko na mwa moso tozalaki ne tozokamwa me ndenge ni valise oyo biso tosombi mutu wana azalaki na bavalise ne nyonso ezalaki ya silva ya grise ndenge nini yo toyi kofongola awa oyo yo ebimi kitoko badessin kitoko valise moko non so ozo voyage na valise wana ko bandeko na nga donc mutu nyonso otala valise pa osepela nango bato bayoni valise kitoko valise nga mpe nazotala ngo kaka mwa moso tozalaki na bi abi na nga antuko ozwi chance obimi na valise kitoko boye tala nga valise na bimi nango nga bime ye ayebisaki biso te ke bavalise oyo eza différent ayebisaki biso te ndeni nga na obima na valise ya boye mwa moso tozali na bime efali osepela soki nga nazalaki oyo na ngai nasepelaki ozwi valise ya kitoko eza okazio ekutami na mpo na ndimi te valise oyo na oyo ekozala prix moko oyo fo ezala cher oyo fo ezala boye bandeko na nga na kati na nga nazotala kitoko oyo bazolula te na moto oyo nazali nazolula kitoko ya valise wana me nga na kati na nga nazolobake me valise oyo malgré eza kitoko me eza na basisi bilamba mosusu biso tobwaki eza na basisi ya boye eza na basisi nga boki bilamba mosusu eza na basisi koma na kosomba valise ya basisi na kati na wana olo babon me na kibo moto boye mutu nyonso azolula valise okitoko valise oyo mwa moso tozali ne pa bi mama Deline valise kitoko bamona yebisi yenga na bi est-ce que valise onde pa bolula ngo eza kitoko eza vraiment kitoko mbala moko na yebisi bato wana bato bazaka sepela na valise na yo sepela nango eza kitoko na yebisi bango ok bozongiselanga mbongo nanga bato nyonso bakamwe ndenge nini ozokoka komona eloko ya kitoko te ndenge nini okoka komona eloko ya kitoko te mbamo mwana mwasi nazalaki nalobi na nga mama Deline yoka sisi c'est comme ça tosala échange yo ozwa nga bi te etika bango nayebisi mwa mwasi nga bi te etika bango bazongiselanga mbongo na nga oyo nga nasombeli valise oyo bazwa valise oyo mbamo bango nyonso non kosa boye te mosusu abiseke tozongisela ofra 3 ya oyo osombeli tozongisela ofra 3 ezala lokola osalimwa commerce mozwi mbongo na nga bi non nakosa commerce na valise te bozongisela nka mbongo na nga ozomona bato balulaki yango baotuna bazoteka yango wapi le na lobi na bango bandeko na nga tobondelaka le tobondela mungu na satana na bato ne tokanga bango na mitambu na bango tokanga bango na mitambu na bango bandeko na nga nayebisi bango nga na lo tozala mayele tobondelaka bandeko so ozobondela no makasi na molimo no ekozala mayele tozosenga nzambe apesa biso mayele na molimo mpe na mosuni bandeko na nga bato oyo kaka bazosepela na valise kitoko le nayebisi bango bazongisela nga mbongo bakomo lobo soki fu tozongisela ofwa 2 fois 3 fois boye mpo le bazongisela nga ebele eza lokola nga na teki yango nazwi intérêt na participe na eloko wana mpo eza kitoko ya na ndimi ke eza kitoko yango na teki yango soko moto tozalaki ne alobi mama Deline epesa nga nazwa na peso oyo nayebisi te tika bango bazwa yango mpo nayebaki eza mitambu oyo bango bayi bakanga biso bakokangama mitambu na bango bandeko na nga mutu moko tayaki kozwa valise wana ndame bino botuni nga so baoteka yango wayi tolakisi bino mbamo nayebisi mwa mwasana tozozonga toke ezongisa yango momosanga bi mama Deline pourkoi ozosala boye pesa nga nazwa nga bi te tozozonga ozokomprendre makambo ezoleka te tozozonga nazokende kozongisa valise oyo na kopesa yango te abi pourquoi koza mutema mabe nga bizaki mutema mabe te toke na koexplike to bandi koke bakomolanda biso valise kitoko boye tozoke na valise bandeko na nga toye kokoma
place mutu ateka ba valise na za lisusu te. Ake wapi mutu avalise oyo te wenze ekangi ezalaki wenze kaka moko ekangi. Nzambe na nga soki nga natikali na valise oyo boye ndeni bato nyonso baboyi kozwa valise wana balingi ka nga nazwa valise me bozolula yango nga me bino bolukaki kosomba mpe ateki yango moins cher bandeko na nga mpona kosukisa nde après nga na bandi koke mutu nyonso akineli nga valise me mutu azolinga kaka kozwa valise oyo nazalaki na ye nde ye azoluka napesa ye valise wana nga nazwa oyo ya ye nga pe na boyi po na boyi ko détruire muninga azo comprendre mambo nga na comprendre te na boyi ko pese yango bandeko na nga obwaki eloko moko ya versage obwaki mèche obwaki periki obwaki eloko moko boye ko pesa ngo mutu te ko pesa mutu te yo bwaka yango poso zo pesa mutu ya kozwa ngo donc olingi yake yende a mona bokonza nzambe te. Non, faut que boaka te eza kitoko ato sombaki vale ndeni boaka yango boaka. Soki eza bijou na yo sombaki cher. Nga na yebisaka bato soko moni bijou no sombaki cher. Bijou bakozo ngo babaluli basombe lo msu kende koteka yango. Kende koteka yango bazongisela ombongo bako changer basala ngo lo msusu. Na ba bijou pendant tuka nga na loba bongo nanu nga nzamba loba na nge lo te pona ba bijou ke bateka te boye te. Ozomona c'est ça. Donc, et si kasiko na zo ibisa bino ke nzamba sunga biso tozala mayele. Tozala mayele na mimi audio oyo mulai boye pona ko expliquer bino pona video o nazo tiela bino sikoyo ezala te ke eza copyright o tozwi epa ya bato polo kwa nga moko na lobi na ngebele video eza muke ata bafundi le bakosala analyse bamona ke te ezalaki dango vraiment kaka eloko moko ya teke na copier ye vraiment ozomona nzamba za na biso nzamba sunga biso abatela biso ozomona do baluki ka kondimisa nga bakineli nga valise na suki sa mpe suka te bato batuna mama dene suka endeni otikalaki na valise wana après siko nga na tikali na valise wana moyen kosa autrement ezate nayebi pe te soki faki na bwaka to nde nayebi te me ezaki ka nga na valise na toke siko na wenzi mususu le tokomi na wenzi mususu nde mbala moko toke kokuta mwana mobali yango azoteka ba valise na wenzi wana biso biyulu ngwe na valise wana na wenzi wana ye o te na tambula ba wenze ebele nga na bise tala ba valise na ozoteka oyo obimisi ba valise oyo eza kaka grise eza na dessin te eloko te mais lere ozopesa bato na ba valise oyo bien te pourquoi o te nini bamolere atali abi ba valise na nza nango eza nde kitoko boye ba valise mosusu eza kitoko boye nga abi zongiselanga mbongo zongiselanga mbongo na valise oyo ozobenga kitoko me mpo na nge eza kitoko te zongiselanga mbongo bato batondaki ebele bazalaki koya kosomba bavalise le bamonio babi valise kitoko ngamba mona bandi bamomo mbala nga azwi mbala moko azongiseli nga mbongo na nga azwi valise na ye wana sikoyo mwa moso tozali na eloko akangami nango nde mbamona yebisi nga bizelo yoka verite nandi koloba en plein air bato ebele naoloba bavalise oyo bosomba yango te soki osombi eloko fongola soki osombi valise fongola po okokende na ndako na olo oke fongola okuta valise eza na basisi baosala yango baje po bapetia biso po batia biso tozala na biloko na bango po bazala na baakse na bavi na biso balingi biso tozala na biloko na yango bazokomi kobomba ngo nde na oyebisa bato nyonso bayaki oyo basepeleli mpe na valise wana misusu balobi mba moko bandi kowolola mwa mbala nde na ndoto na nga eyaki kosuka ndenge wana bandeko nzambe aza na moko na tieli bino ngo po toyeba oyo eza kaka video oyo eza na onka na video oyo na ototiela bino liboso yango na tie oyo eza prophétie oyo pasteur oyo ya mundele susu apesaki donc nge loba alobi mamwa moto oyo alobi ke makambo oyo ezoya tobombela bana nzambe te tolobela bana nzambe eza na makambo oyo nzambe azorevela na bato na ye bamindele ebele baza na nzambe mutakoso te oyo mundele te yesu masiya ayaki abotamaki na mboka Congo mais na Angola le ezaki nyonso Congo abotamaki na Angola na mbanza Congo yesu masiya mais ayaki kaka malgré to développer nsima ndeka bible elobi ayaki mpona babrebi perdu d'Israël
me bandimaki ete nde mokili oyo andimi na ye c'est ça. Donc c'est ça fu mokimbangu mpe aye vraiment en tout cas aza mpona mindele na bato mwindu eza kaka te ko yesu aza kaka mpona biso bato mwindu te yesu aza mpe mpona mindele me azalaki nde na loposo moyindo me papa Kimbangu aye kaka mpona biso bato mwindu te aye mpe mpona mindele to comprendre keloko yango omoni révélateur des choses cachées papa Kimbangu azokende ko révéler mpe na mindele azo révéler bango mabombami oyo ezoya na tie nzambe amona bino nzambe azala na moko kimia na yesu ezala na bino nazotiela bino après video wana ya prophétie wana kolo amona bino to comprendre makambo ezoya eza te kenga mama de nazoya ka mpona bangisa bino na bangisa te alobi yango boyoka wana alobi makambo ezoya futa oyebisa bana nzambe biso basali na nzambe futa oyebisa bana toyebisa bana nzambe nga mpe nalobi mama deli ngai mpe moto nzambe aorevele makambo fo nayebisa bino yango ozomona nzambe amona bino kimia na yesu ezala na moko amen.